Hôtel Kate image mokote. Il y a serre moko boya bande be robina. Na telage na YouTube azolo ba oui ana beta biso penza. Ana ko beta biso ngana sambela kala kosa te. Abi beno mona susu bena camarade na biso moko na zo niata. Et puis tu as niata ba sapat na la tara ya songe wana eza ba arme blanche. Ba sentir go na songe wana so ko niati mona ba panzi. Moko zo lela kuna ba panzi le buka na misato wa. Wala beza sous ba procès mususu. Donc yango tozo lo bageno oh tout au sala refuta maka awa. En tout cas papa soki ba yenga muna ko laksa dress. Place au salara. Et on va rebattre matin to ba tinel tout to abana yisasa. Bato zolo bala basala bana ba botelo danser donc elo kudu yo indiscutable. Pour moi na robima. Vous comprenez? Ba viola, ba botisa donc ba dossier c'est belé ko lo bana. Biso le pas donné aux abo akofra ba danser c'est. Bato basala bo yebi ba danser so ya o songa ndakuté. Ba garé ba tineli ba ko mafuta ba pa ko. Pardon monsieur ko éduquer bango ba éducation. Ba de ba majeur né wana o kangela majeur éducation neni. Éducation. N'habite compétition Herman Emporio on a faut signaler ngai compétition ba qu'il faut vote mo resama ya BT Award o baza nominé ba Nigérien Congolais ba artiste na biso Congolais na biso moko azo sa fierté na biso ndazali ba Nigérien baza ba tchaki ba Davido Azali Tiva Savage moko on a nenga world mais qui biso ba ti lelo la Congolais on a passeport congolais. Banana roleka. Ba nominé te na BT Award wana ba numéro biso ya Congo. Siko ba mettre Gimsa la passeport au Congo. Tala lelo Interpol. Na minute o rabena mutu moya katsa da brazo ya te brazo ya ngola ngabula biso. Aya o katsa da maya. Omoni siko ba biloko ndengora. Silence na biso nzamba na likolo muta futi makambo leka ndenge leki quoi. Donc c'est ça. En t'entendre parler makambo zoloba oyo. Pourquoi est-ce que pas entre vous plutôt le musicien, unité et Coco Zalate, les Camerounais on dirait la Congo et Zaraso, les Camerounais on dirait tout ça c'est pernet sinon on dirait au CP là qui nango. Donc so muninga nango ça au violé au sali mambelo wa muninga na puyo te au kinde. Grand merci à vous, tous les internautes de www.kleboa.com Babi RTNC 1 site tout yangoyo Kleboa. Donc merci à Delanaso Tonton Mbanda Pichu Mangaya Chera Pembe Babi Pembe za option. Grand merci également à tous les internautes na tout au bozara scotché branché na site na biso na ba ope botala rabiso malgré bozaba boy na sote me bozora quand même libakwana ya otala à chaque fois ba émission na biso. Un grand merci à vous Mega na bino moko connexion na moko mondimi quand même otala ngai. Merci à vous, merci na batu nyonso bolinganga na bolinganga te. Grand merci à vous toza no mo sentir kad pepa kolonzambe donc mai na sima donc pena toyeko tolongola bena nyonso mabe etigala. Donc je suis avec Marc Aouz. Tant Marc Aouz d'abord mon caméra n'angezo dirigé vers yebozo comprendre déjà orchestre initiative bandolo pas boye bien comment est-ce que na pousse moi kiti comment est-ce que allo ba puis boye orchestre ya beta qui pas Jésus de nuance frère et chair de poule. Voilà, bonjour Marc Aouz. Bonjour Aruna, plaisir à trop. Donc non otala biso donc c'est le biso guitare makasi. On a profité bien plus de tout à travers le monde. Pour non, Marc Aouz, les guitaristes les plus suivis de la planète, c'est qu'on est combattu mais jamais abattu. Donc, on a un bâton de commandement. On a été dans le micro, on a dit ça, donc on a été à travers le monde, Europe, Asie, Afrique, Océanie, Australie. Voilà, merci beaucoup Marc Aouz. Matoye, nakati ya Kinsuka, toi na Mimosa. Donc Kinshasa toi na ba place belle. Bon, nous mo botala ba tu botala tant boya kin, boya koto vraiment ça bien.
on amourait surtout vraiment et ça la bien. Marc House, toké non na mama likambo. Bon ça la émission, biso stoyebi ka émission ndenge ningisa. Par rapport à émission ndenge ningisa yango le padre nga profiter kana moto wana ndenge ningisa yango aya ko ça la première soin wana. Le premier soin et ça le moment ni mutu soka lo bakate. Botu moli banzo itor banzo ba bimara mona ki ba deke salamaki. Les padres d'ailleurs asenga de essayer les cas passenga déjà bolimbi si bato yo ba ebela yena style wana te. En tout cas azong selenga ba dossier nanga po yala ki ba dossier nanga ebige wana za département mususu. Eza Al-Qaïda eza côté moko ya ministère intérieur. Bon l'école aya za président de la République ya gobe osala yango asala ke prix asa retikaki alobi balimbisa ye donc eza makamuna edi. Ba balimbisa ye ya makamnete mais pourquoi alors ko bimisela ngo soit nzembu pour le resengi da pardon. Pourquoi c'est là mon premier soin. Mais cela qui ba dégâts ye lo ko tika ngondengo wana te. Omoni kala bono ye bateki ngandi asala lupango ki ngandi atonga te. Omoni tout wana ezwaki bango tout. Oh musoma kelela ke Alexander ko mo commercial e ala balabala balobaki la sa résidence place au sombanda kuna yo na bakiti parking otsaka bakar ozala locataire te. Omo batu musu balakisa ibanda ko batu. Elo mo to kulutu mo abi bazo lakisa banda ko me fu balakisa ngande babuku. Bolakisa ki babuku te premier soye lo mo ningisa ki mukili. Mututu bo mo na yo mo lakisa banda ko pour les padres lo bageza mot d'ordre comme ça. Siko mot d'ordre wana il faut tout ça dans le musique tout ça moi tout moi dans ça les boy pour aller en nzembo lobara na loembo donc ego sukaka ndengwana ta journaliste était aloba ki ngo kaka na émission siko fallait ko lamba ngona ndenge na yenga linga ndenge kota mandanda et kota bavoko par-ci par-là wala ndenge linga kota mandanda kota bavoko par-ci par-là mais boko lobela pende quand même akabakanga ki pe na kati nzembo pe histoire nyonso ekota na kati nde bakanga ki nda alala ki pe na nani siko batu bafunda ko ki tele na jour na Radio France on est en train de chercher l'artiste congolais violeur il est Interpol au moins makambo tolobaki ba tous ces pays ici bas donc au moins makambo ngone siko salami pour franchement ba dekonaki makasi fallait fi manzambe betabo ba dekonaki ba motinda ti ba insulter mère maman na biso ma Marie Makiese toyebani ba maman nde to ala boyebi maman o pena ko ale ba maman lobe pena o basala ba makambo balinga bana mikie toyebani ba maman pour to finga ba maman na bango di parce que tous en a respect les fractions individuelles ba maman ne basana basaba innocente boko kotsa bango na makambo te bonjour na doit période wana na so ba coup de film maka usu pourquoi c'est l'émission te maka usu valo le katala basali boy OK les padres kanga basinga kanga chaîne donc atsenga pena dans la cage kuna robima te po ebe soki na bimaki tant musu bongo za na CPI kuna na grand poète bemba kuta bimi bambote na yebo bimaki bolo on se comprend bakanga ngande ko kanga mère alobaki tika makauz makambo ya musique ngana za para na kolinga te botaki ba para ba misuzo basali bongo nzamba kofuta tala lelo Interpol na minito oyo rapena mutu moya katsa da brazo ya te brazo yango na ngabula biso ayo katsa da maya omoni siko ba biloko ndengo wana silence na biso nzamba na likolo muta futi makambo le kanenge leki quoi donc c'est ça en entendant parler makambo zoloba oyo. Pourquoi est-ce que pas entre vous plutôt le musicien, unité et Coco Zalate, les Camerounais, on dirait la Congo, les Araso, les Camerounais, les Camerounais, tout ça, c'est pas net, sinon on dirait au CP là qui n'ango. Donc, si on a un ça, au violet, au salim, un bel roi, on a un appuyé, t'es au kinde. Il faut que nous connaissions la naissance de rééducation. Donc, ça va bien, on boye, biso tout ça, tout moko boye, total et la rançon métro. Et puis, tu as mutu asali biso mabe, tu as taqué ma parenti. Au moment où tu as to sepeli, oui, na sepeli, yo soki ozana ndeko ozana camarade de moko boye, azana ndoki ala muyibe yibara, bakangi yo zo apuya ba mona bino association de malfaiteurs. Tant que tu as le bana l'état ko kanga yo to puya ko sala yo po sala ngo beko lobe. On se comprend. Au tel kate image moko te, ya ser moko boye bande be ko bina. Ana tela ke na YouTube azolo ba oui, ana beta biso penza. Ane ko beta biso ngana sambela kana okosa te. Abi beno mona tsuzi bena camarade na biso moko ma zo niata e. Et puis tana zo niata ba sapa na la tara ya songe wana eza ba arme blanche. Ba sentir go na songe wana tsoko niati mona ba panzi. Moko zo lela kuna ba panzi le buko na misato wa. Wana peza sous ba procès mususu. Donc yango tozo loba ke no oh tout au sala refuta maka awa. En tout cas papa soki ba yenga mona relax adresse
place au Salara. Et on va rebattre matin, tu vas signaler tout, tu vas avoir ça. Si on a maillé à tout sali, place au rebattre, mais tu vas compter tout la frontière. Nasi na minagi yango. Na la cop na ba pêcheur donc so ba moni coup de fil relé lambala mo akei. Mais Marc Aouz, bisonya sato yebi na kin maramne c'est ba danseuse na ba musicien, ba orchestre presque nyoso. Ba orchestre na longo l'orchestre moroté, to yebi ke ba danseuse mingi ba sara ba basse ba musicien. Orolo baka ya ba orchestre mususu aussi longtemps pa na bino moko pe ba lobela rappel na orchestre na bino keno, presi pe mususu pa bimara na ba danseuse mususu. Mais to confirmer, to affirmer oh on a ba so bela artiste na biso to affirmer ngote. Ezaka ba supposé mais to lo ba ke ba po ba musicien nyonso ba lo ba ke ba mana ba danseuse. Omoni o saka lo lingi, mettez au bosi de mwana bimi inge, mwana wa kota ila zolo, ba tseke litanga bato zolo bala basala bana babotelo ba danser donc elo kutu yo indiscutable pour moi na robima vous comprenez ba viola ba botisa donc ba dossier c'est belé ko lo bana biso le pas donné aux abo akofra ba danser c'est bato basala bo yebi bango danser so ya osonga ndakuté ba garé ba tineli bango ba mafuta ba pa ka pardon so ya ko éduquer bango ba éducation ba de ba majeur ne wana o ekangela majeur éducation neni éducation principe nango c'est so moni mutu ba danser ba kangela ka songa ndakuté yo moko timba biloko mosusu eza ya koloba te na yo koloba osoutenir so osala bien te mpo na yebe mission na ngai normalement fe mission na ngai botisaka pena moins de 18 atala te mpo bonga bongo na badebordeba mosusu mpo na yebi partout bana bazo kotala alors fo na la manière moko koloba mpo na véhiculer message ekoma bien. Ok, voilà manière moko za po véhiculer message bien eloko toko comprendre ezaka ke na Jet Set Marc Aouz particulièrement et l'obénone longi nous sommes na esengo makasi oui na esengo na hypocrite na esengo oni na lela na esengo ebe ngate Congo ya esengo ba misonyo so ko tamboli zelo omona sugar kanangi ba champagne ke bim ka ngai te ko mona ba te belé ba ko me comment boroze la kanangi pa mutu kanangi mutu asali mabe fo kanangi mo seni so sali mabe ko futa mabe so ko sali bien so muta sali loko te ba ko kange biso to yoka mawa so muta sali mabe ba kangi il faut ba éduquer po abandela subilo wana te et puis ba ko kanga ona age no sana ngo so iba sangisi do robi mana nzete de ngumbami donc eza bilo moko boye il faut yeba ko sola bien tango age poussa no comme mpaka comme mobange po biso ba leki oyo biso muto ndo simbo na loboko to salo boye donc ya rane ngona. Ok, voilà Marc Aouz tozong no na masolo ya orchestre tobino na masolo libana poto moni e komo ke mabe ngonga ngo ya ba dossier ba parquet ya kaka ba convoquer ça na likamute parquet so yebi ko samba te yo moko omikanga misa ngeti kala yebla sala ngai misola maruna totangi kombo ya muto totangi kombo muto totangi kombo RFI na mundele wana refunda kezo mundele wana lobaki totindele wa voice mundele ke lukai awe luka sundeni pelo wa lokima bien. Non, c'est grave. Ok, merci Koyo. Par rapport à ma programme, il y a Jet Set. Le programme est comment Mikolo yo. Programme est allé la minute sur les padres. Nous sommes le patron de Bisoboyo à Outagi Poto. Allez la choquer ça mon nene à Salagi à bête concert na bateau Ligola Mai. Donc hier Migolo limba la limba. Alors il Ligola Mai, bon mon a maman na concert ya Kafu. Il a gari bien mon a grand producteur David Monsoba na 4 2 Moussamba. Shona show, il y a Dada Ngwabana. Il y a Dada Chouana Benga Benata la appel vidéo. Abimuselinga Loris la congolaise alors Tobomiga Ramoto. Le lens sale c'est la famille. Donc Loris Bambote na yango wana. Et puis na mai ba koko ba sengi faut tinda code moko yanga ya kolia te pour la cérémonie ba makasu na mungwa to buaka ao. On se comprend. Donc on a le mbango de là on a boire 10 chiffres pour na makambo Loris. Kitoko to sola gi na ye. Abi Marc. Non, on les Karabango, Marc. Faut pas les suivre. On les Karabango. On s'en danger. Oyoki. Yebango lelo. Nathalie Galabia, la Congolia. Nabisake, Loris, tu n'étais plus la même. Le col aux ongeli qui yo, Loris église au milieu du village. D'accord. Kanisa tama makayabu na ngoliana. Oui, nazotali sima la zongi moto. Oso katsaka makayabu ne poisonné na olia kuna na restaurant na webe ko salate ale. Na getige makambu tu kitoko na minute au Loris la congolaise, bambote ya trop sika zali na mboka français. Ok, mais sikoyo tomoni toto tala interview na RFI et les na ba réseaux sociaux et tout. Il y a Ferrego là
motivation ma kasi faire comme on dit babi on dit na course moko bo mo neti azaki na retard à makambu par rapport à baninga mususu ya bazako ba world ya azaki na kana ba rumba ya bazo ba ke faut beta world faut ko sala bente baninga ba leka da ba TV5 ba France 24 ba biloko nyoso yeye ko sutukela na ndenga mabete marka us sikoyo batu mususu basi ba leka to yo mona moko to yo mona pelo mo ba beti biso Real contre Barça contre Mazembe biloko mo Léopard contre Barça match mo bloqué ba lobi na internet mais les padres course bien ni on peut comprendre les padres te mikolo TV5 ba RFI nyoso nana ngwazo pousser ba biloko na poto bikele on dit les padres za muta ba timide yo raté non Goma se trouve à l'ouest yo ba biloko ngote tellement bali ba sa musique world ba basina ba Goma ba kumbia na world ba kumbia na ba west on comprendre donc bino donc en voulant te ba benga en voulant donc ça les guider comme en voulant so ya bino moko oya Léopard ebeta na Barça bi a wala les erreurs et c'est le moko boye on comprendre que non les padres aloba ki ngo na cadre moko boye na cadre moko boye ya meilleure équipe na ya kumisaka Olobi? Les Léopard faut beta na Barça. Robeta ngo ba match amico pe ala nango ba. Mais Léopard c'est kiloba Léopard est beta contre équipe Espagne. Bango na nenga ba pays match amical oui ça va. Mais ce que obi fa ya loba neti Barcelone est beta na Mazembe. Pour ça ba club. Na nenga ba club ça va. Vite auto beta na Diable Rouge à Brazza. Hein? Vite beta na Diable Rouge à Brazza match d'entraînement. Vite avec l'équipe nationale nini. Mais c'est que ça les pas c'est l'année erreur te batu ba loba erreur ane zaki na erreur. Batu ba loba ki ba comprendre ki tactique te. Batu ba loba na nini ke non? Nenge ba bula ki na nenge na ba mesala ko bule ba polémique pola le biloko ezanga tina. Boswana nous Goma bozo ngisanga na est ne wo na l'ouest avant ko kota makom na biso. Bino mbala moko boye. Avant de répondre bango yebisa bango bazo Goma bozo ngisanga na est. Landela pe ba interview ba na l'ouest. Yama na zo lobate. Ezo tieto tieti. O de 4 zongisi ka. Et là nengo wala. Olongo biloko wana olongo ba je suis né le 14 février en décembre. Olongo ni tout on réparé le tout na mona biso. C'est le 14 février en décembre. Bon mona ba dégueulasse mususu boloba yango te bovanda kanye. Oh. Maman na nzambe na. Fruit préféré beignet. Voilà tout ma vie sur Marie Paul. Moi d'ailleurs voici bébé. Non, bon, c'était juste pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour que tout va partir. C'est parce que nous savons tous que l'erreur est humaine. Nous tenons ça. À ça, l'erreur. Voilà, bon, répondre à ça quand même la question dont te posais qu'il y a le padre. Moi, on dirait comme moi, rapidité. Moi, je dis Tozaki, na retard au Sutuki. Interview par-ci, par-là, na chaîne à miner, na comme au Kene. Mais or, avant, on dirait, moi, au bang, à Babilo, quoi. N'a pas poussé, n'a pas tinda. Té, ça, coup de thé, les padres de la Zabodi, à Salah Babilo, voilà déjà Kala. À Salah, on déjà Kala, les padres de la Mouta, les lotés. Aibi marketing makati azana ba manager minene ro ba jipe mindia bazala na yo zo comprendre azana ba tumura minene bazala na ye pembeni wana ba biloko musubo monaka ezana ngol lokote mais bisonde ba congolais ba vertis na biso belé ba koma na complexe belé sora legi place moko boya linga mona place yenda legi et legi tant mususu ba micro tout ba tsela na monde non c'est pas ça misu to monaki bango oh jamais dans une relégation na chaîne à Congo mo fun chaîne moko boye ari le kana wande oloba donc ya loko muto donc bozo besala ngando babilo ko se faire voir rwanda zamabe donc micro un artiste micro nyoso ça très important de veiller pour ça ba fanatique na balikasi babunia donc yo so bio tsa sur micro pas mutute alors c'est un problème sérieux dans la tête donc il faut y bar artiste ça pour na batutu pour na ba couche tout bateau bazwa classe bon VIP classe moro moyenne et puis côté ba basse classe bateau ba le côté ba mona biso le ba concert ba plein air ya ba foire mais na ba kermesse ba mutu ngala robeta ba kermesse ozali boma bo ba fanatique no ba na ba quartiers aux environs donc ya bato moko ba na ebiti ba paramètres ça na bango to na couche nyoso ba fanatique bato ba bonga ba o bazanga azana souci na yo amona yo ta musu bo la libala la kermesse mona bango ba biso ba kermesse ala to beta faut comprendre bango bana maladie moko boy et ça sida moko mental et aussi la té donc faut aux arabes vers na bango pour trafic wana lingo zu net en plein monde ça normal et c'est normal té maladie mental
Donc c'est ça. Ok, voilà, tu as chité déjà vers la fin de cette émission. Pour te chiter, Herman Emporio, on a faut signaler une compétition qu'il faut vote mon récemment ya BT Award oh baza nominé Nigérien Congolais artiste nabiso Congolais nabiso moko azo sa fierté nabiso ndazali Nigérien baza batiaki Davido Azali Tiva Savage moko on a nenga world maître Kim Soye bati le la Congolais on a passeport congolais banana roleka ba nominé te na BT Award wana ba numéro 1 biso ya Congo siko ba mettre Kim Soye na passeport ya Congo mais ba nominé te ne loko ngana zo lo bolo bi congolais na bino moko la Daju paza mais Daju kwa za français yete côté la yete ye obi da français ngana lobi mettre Kim Soye na ye ala passeport congolais tilelo tango congolais moko wana na biso ane babienda zo drapeau mboka zo flotter pona ye ezo flotter sous complexe nenga ya rosa bino ba trafic bino ota buso bana ke zo bisota o so bisota ba trafic wana eloko zate na kati bolondaka te folo tika bango ka basonga su rumba te ba songela ko ba mu rumba pourquoi bo finga yango to bo finga yango tika yango koma lokwa ba loko yembela no ba bo pepe ya mo pe o tiki oyemba batu bo batu ya bino nde ba ko kima bino wa o mo le ba tonda ba komola bango ko bima wa pour les banères mirmire basoki rumba mbangu na studio yango toloba botika kosala ka biloko moko boso besala ngando ozo comprendre la musique nyoso eza très bonne tout est chacun de nous misusu alingane rap misusu alingane mais musique moko R&B c'est normal tant oyembi dans so R&B osali boale wana finga wana local question pour être champion kutu batuni question pour na papa yomba nana fuli rumba à travers le monde na question pour échapper dans babida rumba à travers le monde et ça déjà internationalisé et ça déjà internationalisé na ko français qui manga vous comprenez bon autant au monde la tangaki siko bino par rapport au monde siko stupidité à mutu bolowa mundele wana loba question pour échapper na si basongi siko batu musique tout ça bien ezaka sti batu seke mabanga c'est important ezaka pona mabanga msuzu tozala no be muto beti lelo ba na Côte d'Ivoire bando boka batu te lelo ko ba Malik Towe nani David Mosso ba koma ko buaka po balo boka mabanga te lelo mo fleur on est côté en Afrique batu bango boka po biso do boka mabanga to yemba batu ezalaka te na musique na bango e ko ba musique na biso za force biso moko ba sase ba olinga ba boma et l'or oh batikela biso po ba grand maître Lombo ba fait na biso ba Rochero ba fait na biso ba Madilo biloko batika na to rotika ngo inapercité hein ba vague musu sore ye oui oko beta na tag artiste mais sans pour autant sous-estimer l'or on a bino bozanango yango ne guerre to wela kana bango le padre pe bo mona Black Box à la carabino depuis 2014 alors vraiment bo mona sigoyo hein bo mona yeza encre correcteur bon comprendre. Ok, voilà, tu connais au télé, mais pour tozo, si les sanabiso, voilà, les émissions nabiso. Marcaouz, moi, bambote, pas batu balingaka bino, balingaka le padre, balingaka bonne musique, programme ya orchestre Mikolo et zandengeni ni. Programme orchestre le padre déjà hier, donc na si bolana il patron dans la Caraïbe variété. Tant les gars il pas concert nabino, mamie il est là. Donc mon gars le bagi nenga yeboye ça qui ne pas back ça va clip et puis parmi les clips atanga clip nanga ya la privilégié pour tout ça lango donc nous mon aboto so bandi déjà clip nanga fautif to bandi te mais toza na finissage il y a clip vos clip de la salle en Russie donc na yega awa avant Cristiano tu as 3 biwa na ba terrain tunga na salagi déjà on a soki déjà ba insert Natera stade grand père de Lionel Messi a raté penalty biloko tout donc avant Jésus après Jésus donc ba après ngai donc ça biloko moko boye ba paramètres sentir dimension ya world boye ka raison ngai ozo comprendre pour na sali clip côté moko boye tous les petits na biso ba sar ba Cristiano ba na sima ko ba 3 bi Messi a raté na stade wana pe na sali ba insert donc ça ba biloko moko boye inoubliable dans la vie donc ba ko sanga ba monument ne ba salela ba chombe ba Lumumba pour les autres mots ya muketi donc clip en seconde to aussi sango awa donc bon se pelara na sepe sabino na to ine bon se pelara misu donc fautif blague était clip et lava na lati be makasi bo na bimisi biloko to za na valise ndoko yo ka wenge sera kalela ya lelo na go bomba te
lelo na kobimisa tous les bords na rango bimi donc ça ya kosaka la route te donc tsete mena bukio donc bah c'est la clip à fautif ezo bima donc je crois que bima lelo on a biso to ça la surprise ensemble et la coffret moko et bima ka ngamo te clip pe ya Nicolas bima privoisé nzemba mbela mutsu na ngeri nse vraiment dango la bambo théâtre et puis guide digital inondation bah clip na épée donc c'est bon donc kitoko makasi et puis nengeza wana et bima coffret moko batu tout balinga biso pour un programme à souka auto wana ngo ya marteler donc le 29 festival de la Rumbana gare centrale donc en mémoire il y a Rochero Taboulay papa Nabiso paix à son âme donc festival de la Rumba donc bah préféré Jésus de Nyon si le roi et ba rolamba rumba yango bien alambela batu rumba donc le 29 oyo babo sanate Jésus de Nyon na gare centrale concert ya rumba ya likolo makasi bana poto tactique air yango oyo boyebi biso ba concert na biso était comme alors disque donc to le seul groupe où la rock na ba salon na ba resto ya danger na ba mikili na ba pala ba tutu ba weekend donc batala concert na biso poto betela ba ba live mo kitoko spectacle ya bien quoi donc le programme tourne pour l'instant yango on a pesi ba tutu ba landi biso en tout cas to linga rabino mingi surtout nga maraouz na bato ba contredire ya bikoma koma na lela bino ponza balobi linga na ba yini yo linga ba yini boyo pona nino lingi ba yini boyo te ozo ko ba wato songi na catholique pena sera ba kisito ozo comprendre ina baba to ina ba yini bwa biso boyo ozo comprendre ba yini bwanga na lingi bino bwa bolingo bwa ngai donc ça siko tactique ezoki catholique donc mote mati makasi ya ko sakala te no mo to na mai awa na senga yo to kota na mai obangi so banga ba ko bendo likolo na mami wata balinga ba foshe ite basela ba bazuwa donc biso ba noko mto la bienvenue na kata mai nenge sala kaka donc mbote na nga trop na ya dada ngwaba en direct Paris ya dada yo bi tactique déchet ya bisa bera de presse de Samunda en tout cas lo mo changer te makambo zaka nenge sala ka ya dada na Paris ba mbote ya trop bieso la mad in London tactique wana désolé London azo c'est lo bua kanga la victoire donc yo mo yebi ya kolobe ya te code coopérant asala nga vite fait mbala mo na bima donc pesa mbote na Yannick Kayenga monnaie invisible yebisa grand-père de Gabet Tokodi clip elinge si la mais finissage Gabet Tokodi ozo ningala te ko stadio mi oya metol na bigo utaki Grèce c'est pas mer otala na balifanto tout ça osongi des zones à London mabela masana nga Roger Mufuta London ere mariage exemple à suivre et ça lenga kitoko salaki bien et puis na remercier les sousou ozo reprendre venanga Roger Kosama les grands combattants Rocher Kosama, Raoul Machoupe, du mode fashion, bientôt, pendant maison Sikana Bouchumbo, réseau Fungoma, du mode fashion Raoul Machoupe, yo ebinenge zalaka. Na repesa mote na patron, Benomu ken en direct des States, Benomu ken di bambote ya trop. On se reprend, boss à la tête, Alain Zola, Los Angeles, clip na bino ya fautif, dégâts gindogezo bima, bless Lomingo fashion, but na embelaki, Lomingo. Tara, showcase, bah ça, c'est Kangagi Mabe, ne chapine de plein de grâce, on t'aime à la perle noire. Waouh! Bateau, te reçois ça. Nazon lo batika ngaye. Na bomi wasente. Tori to bandia wa, to suki sina nundo na gima shope dali moda na moni wana nde sepeli singa libanga Raoul Mashope wana moni nde na kosa domi na moni. La classe bino na kosa couleur le véritable code ya mboka. Patron ou ya dimension moko na yebite. Pour alobi kala mingi te pour na utiko pesa ye bandoi. Oh là là. Na minute na pesa bandoi ko. Na minute so marque house double sim papa na Hervego et papa na marque Hervego na marque d'Acosta. Donc on se comprend. Mon Dieu, merci de la nation Tonton Bandalom invisible Pichumangaya Pembe Balobiaza option Herman Emporio garçon slim derrière la caméra. Merci à tous les internautes na batuto bolande émission na biso na bosanité Diesola London. Ya Willy Moucheni Lini que le vrai code plus de couleur code mboka ya matolo te yo asombela watu mituka tokei. Ngona tokei.
Parmi la souka, Papi le roi carte illimitée, showman. La di Galvanda. Il y a un li passe à Cherigo, la race à Paris. Au revoir. Bye bye. Bye bye.